Allo. Batata bamama bandeko napesi bato nyonso mbote oyo bakolanda direct ya lelo ngai omonanga Clarissa Kwalabi Banata. Lelo na direct ya lelo tozali kosala décryptage, décodage, tozali pe kolandela Sasulande ndenge nini ezokendela. Bana ya Congo mfa, Congo Mavula, Congo Ngele, Congo Brazzaville. Ezana bana ya Congo mfa, ezana bana Ngele, ezana bana ya Congo Brazzaville, ezana bana ya Brazzaville. Oyo bandimaka ke République du Congo basalango. République du Congo batikala kosalango te. Te lelo otolobaka ba République du Congo batikala kosalango te. Kuna ezali bitumba entre Sasulande, mokili ya Sasu, oyo ye azali na bakisi na ye, oyo akanga bato na kati ba rond-point, wana nde Sasulande. Donc soki na lobi que République du Congo nani basala yango te. Est-ce que nga nazana kati ya Sasulande? Nazana kati ya Sasulande te? Parce que nazali clair, na lobi que République du Congo nani basala yango te. Maintenant eloko nini bato bawelaka kuna bato bawelaka bakisi na laxera toujours bakisi oyo eza bakisi. C'est pas parce que ba lobi que oyo ezali ba armoirie, oyo ezali ba logo ya Congo que ezali kisi te, ezali kisi. Oyo ezali bakisi. Maintenant botala sikoyo bakisi oyo ya Kinumbi. Omoni? Oyo bakisi ya Kinumbi. Akangi Congo mobimba na chaîne oyo ya rouge. Donc azo luka makila ya bana ya Sasulande wana. Akangi bango na chaîne. Maintenant, bleu wana elingi koloba ke bazana sa mayi yemoko Kinumbi aleta kaka bleu. Jaune wana eza domination. Et vert wana ezali nini ezali que bolembu bokotele mate. Bolembu. Donc bazo dominer bino. Donc oyo ezali makambo yeko se passer na kati ya nini? Na kati ya Sasulande. Na sali émission na lobi boy. Na lobi que bino bo moni okombi salisa. Oba Blanchard. Parfait Kolela. Bango moto ba telemaki kuna na batu mususu bien sûr na batati mabiala na ba Munari na ba Nzo Mathias ba telemaki contre changement à constitution. Maintenant awa boye Guy Mafimba wuti ko lobana ikola Ziana TV. A ça l'émission lobby awa les contentieux Mokoko Okombi. Wana yazo pesa oya ye puisque ya participé na makambango kuna na Congo. Wana yazo pesa ngai pe nazo pesa banalise na ngai. Maintenant, on a le baki que tango bako ça la changement de constitution, mokoko ko lobate. Maintenant, yegi Mafimba lobini. Abi tango to komi na pointe noire. Tango bango ba komi na pointe noire, ba moni ba banderole o ba komi kuna que ba ko réclamer nani Jean-Marie Michel Mokoko. N'est-ce pas peka kana kati ya Brazzaville wana tango bato bako kena na boulevard. Na kati ya Brazzaville wana bazo crier Nturu. Libéré Nturu, libéré. Donc ça veut dire que na kati ya Congo, chaque clan ego réclamer loko nango. Donc clan ya Nturu ego réclamer que libéré Nturu. Bato kombi salisa kuna bebe bazo loba que tout bouge. Bato ya Kolela bazo yemba pe kuna banzembo kuna. Bato ya Mokoko maintenant kuna na pointe noire ba yiko sala banderole na bango ba yiko réclamer Mokoko. Maintenant
moto azoloba ngo ezali nani ezali Bertin Ngwari Pandi ye azoloba ke bango moto basalaki ba banderole kuna na kati ya Pointe Noire kuna. Donc soki bino boke na YouTube bobeti wana Bertin Ngwari Pandi bokoyoka maintenant ndenge nini ye azopesa ba témoignage na ye kaka ndenge pe Guy Mafimba azopesa lecture ya ye moto na moto ifa pesa lecture ya ye pona to yeba ke Congo fonctionnera ndenge nini. Mais ezali ya koyeba intimider bato te? Non. Awa maintenant bato bakoyeba ke Congo fonctionnera ndenge nini. Maintenant tango ba Guy Mafimba bake kuna na Pointe Noire. Tango IDC Frocade, est-ce que tango IDC Frocade eko sa makambo nanga bako yoka komba Guy Mafimba? Non. Bako yoka kombo ezalaki ba kombo bako yoka kuna tout bouge Kolela Jean-Marie Michel Mokoko et Nturu. Ba kombo ezaki na liboso ezalaki yango. Maintenant nga question nga siko ezana place oyo. Tango Pandi Ngwari basali banderole na bango que Jean-Marie Michel Mokoko. Maintenant Jean-Marie Michel Mokoko a ye na tango oyaba pona à se présenter na l'élection wana. Mabamba ki mabanga. Wana batutu ba monaki. Maintenant résultat awa ndenge tozo loba wa résultat ezali nini? Est-ce que na ndenge oyo bango bakendela ki wana est-ce que simbaki et simbite puisque résultat oyo ezali que ba musu balobi que ye Mokoko za na prison okombi za na prison moto akufi ezali parfait kolela na ba mususu wa ba pole makaya kutu na bosa même pole makaya ni moto ya kenda ki pena makambo ya changement constitution o batiaki boloko pole makaya bobosa ni pole makaya maintenant comment réduire makamango kaka na ni côté o ngana zolo bako non soki bino bozo sala Sassou Land na bino boko linga ko récupérer bakisi na bino pas Sassou mais il faut pas la clair parce que bateau bazo kanisa que biso tozo kena kuna tozo kena pona peuple bino bozo kena pona peuple te différence yanga na bino eza na place wana lecture ya bino eza mususu yanga eza mususu bino bozo kenda kuna ezali te pona bino bolingi peuple mais peuple o bino oso bombarder ke oyo kombi salisa sa bombarder ke na front 400 quel peuple ya ko linga lisusu bango ba wela ka bakisi na bango ba wela ka bakisi na bango oyo bango ba pesa na Sassou oyo Sassou a confisca lecture na ngeza clair eza mususu ezali ya binote donc bino ba ko imposer nga lecture na binote tango nazoloba bino nazoloba par exemple mabile mono akokoya ko imposer nga lecture na yete soki moto ayi ko sala vidéo na kati ya internet azolobela makambo ya Congo soki alobi ke Congo alobi kombo ya Congo wana yo esengeli ofongola matoi na yo oyoka bien parce que bazoloba makambo ya Congo eza lokola bato mususu bazwaka molari obiso toza balari en otage soki ko arranger yete ya komo tia ke balari bolamuka soki ko arranger ye akomi que non biso tozo sala tokomi ko sala le vivre ensemble bakamati mo lari wana en otage que ezali a bango or lari ezali a biso tout est-ce que ngana koko loba que lingalo to loba ko ezali anga non munu kutuba ezali a moto moko non ezali a biso tout ezala munu kutuba ezali lari ezali ngala ezali a biso nyoso donc moto koko ko kamatango en otage te ezali ko Congo wana tango bango bazolo makamba Sassou Land au lieu de bako biso tozo loba makamba Sassou Land non bango bako tia que peuple congolais biso tozo loba makamba Congo alors au Congo ezala raté bon peuple congolais peut ezala raté ba peuple congolais ngo bavanda kawapi au peuple du nord ezala raté peuple du sud peut ezala raté bozala ba confusion na kati ya bongo na bino et so bozala ba confusion na kati ya bongo na ya bino boko yako intimider batote
Yo bienvenue ma bilomono, ils ont la moto moko yoko intimidé. Parce que nga nazo sa analyse par rapport à makambo yo bato bazo loba na internet. Et soki yo bienvenue ma bilomono sali vidéo nga na koloba. Et awa siko nazo lobela siko yo na vidéo o batie na internet kuna na zia na TV na nani na Gima Fimba. Wana analyse ya Gima Fimba. Angwana nazo loba que ezana récupération politique o basalaki na place oyo bango babandelaki déjà combat bango tango nazo loba bango banani IDC Frocade et c'est bandelaki déjà kobundela pona changement à constitution. Maintenant na tango oyo boye bato mususu bamoni que mboka ese ningani maintenant bakumo tia pe moto na bango Jean-Marie Michel Mokoko ni wana ngana ko linga kolakisa que bango pe bakumo lingo tia moto na bango Jean-Marie Michel Mokoko. Mais ni onga nazo benga que wana ezali récupération politique. Parce que ezali te Jean-Marie Michel Mokoko motabanda ki ko faire bouger kuna na Congo ni onga nazo loba. C'est-à-dire makambo yango etalaki IDC Frocade etalaki de bango. Il fallait pas que nango ti na l'élection te na suka elingo ezala ndenge mususu. Or tango bango balobi que non biso to komo yaka sikona général Mokoko ezali parce que bango bazo babenga kango récupération politique. Poni boko ningo ndimelo ko wana te que ezali récupération politique. Parce que général Mokoko batonaye bako pousser na kati kuna pona basa la récupération politique na eloko ye motabanda kango te. Maintenant siko tango bango bakena Pointe Noire kuna. Tout comme matanani que soki Jean-Marie Michel Mokoko azalate. Ezalaka ka okombi salisa bato wana kako bazalaki wana mutu bakenaki na élection. Eloko nini nga ko pesa. To poser vrai ba question eloko nini nga ko pesa. Maintenant bato o ya Pointe Noire wana soki bango batika ki kaka que lokola IDC Frocade et c'est bandaki changement ya constitution wana et c'est bandaki déjà côté le bateau tout appuyer kaka IDC Frocade wana mais to quand il s'agit sous Jean-Marie Michel Mokoko wana de place nanga onga na koloba que to banana ko sosola na place wana soki balobaki que bon Jean-Marie Michel Mokoko balingo benga ça été mais bateau bazaki na Pointe Noire wana ba appuyer IDC Frocade elinga ko pesa nini question za la place wana elinga ki ko pesa nini pona nini ko sous-estimer que bateau bino boyebité c'est pas parce que moto wana comme on est au kombi que akokaki ko sima makamango te c'est pas parce que moto wana comme on aye parfait kolela ka alinga ko sima makamango te mais bozo mona que na kati ya Congo ezaki na ba préférence nango bango alobi te biso toko oya biso toko landa kaka général Mokoko bango balandi général Mokoko epesi makambo epesi non mais batango o balandi général Mokoko mais pas ni bazo bimsa général Mokoko na prison te et pona nini de Villiers avocat wana de Villiers ya français wana zoloba que yazana na kati ya 70 mètres carrés. Mais pour nani nezana batote o bazo lobelango. Bazo lobela makamango. Bato bazate. Mais finalement siko ba congolais ba lingi nini? Ba congolais o bazala kata Sassou Lord bien sûr. C'est-à-dire eloko yo na ko ningo laksa que bino nyonso tout bozali à l'image ya Sassou. Ezala AET, ezala les forces des armées congolaises, ezala la police, ezala la gendarmerie, ezala parlement, ezala PCT, bino tout, ezala l'opposition, bozali à l'image ya Sassou. Angwana bo welaka, Sassou Lord na bino. Et tango bino bozo wela Sassou Lord wana, bozo kanisa que basi basa la République alors que République du Congo n'est pas tika ko sala ngote. Donc bozo bunda na kati ya lo vide. Bozali ko bunda na kati ya lo vide, bato bazo kota ba boloko na kati ya le vide. Même bato bino zo benga que non bango baza ba généraux, bango ba yebite que République du Congo ba tika ko sala ngote.
Maintenant stratégie oyo Sassou Londres Sassou asala ezali nini ezali que bon memelanga bakisi na bino puisque nga nazali mwene moto azo expliquer ngo bien ezali nani ezali Bertin Ngouari azo expliquer ngo très bien alobi que Sassou Nguesso azali mwene donc ya lingo commandé bamfumu bamfam nyonso tu ya Congo. Maintenant aloba na bamfam na bamwene nyonso tu ya Congo bala bamfam que boya kanga na biloko na bino bongo na la fin du mois bino pe kozwaka mbongo ale soki ya dwi biloko na bango ake kokanga ngo na kati ya franc-maçonnerie. Bertin Ngouari Pandi azo expliqué ngo très bien. Donc République du Congo etikala kozala te. Maintenant récupération politique et salami na tango ya changement à constitution na nani na bato oyo balobaki na Jean-Marie Michel Mokoko que kenda kozwe eloko yango alors que soki bato ya Mokoko wana ba appuyer que kaka IDC frocade kaseninga kopesa quelque chose mais bango basali nini bango ba sous-estimer IDC frocade et tango bango ba sous-estimer IDC frocade ebimaki ndenge nini awa Mafimba alobi nini alobi que tango bango basali ba élection moto ali boso ya ko reconnaître que Sassou Nguesso a gagné ba élection ezali Guy Brice Parfait Kolela. Mais avant nani Guy Brice Parfait Kolela qui n'a ko reconnaître que Sassou Nguesso a gagné ba élection. Mais azalaki nani déçu. C'est-à-dire Guy Brice Parfait Kolela a yaka ko comprendre que mais général Mokoro oyo aye awa boezali te pona pesa biso ma papo ya yiko comprendre ngo ndenge wana ye Guy Brice Parfait Kolela. Angona yiko loba. Donc ça na bato baza ba traître. Ngana reconnaître nangaka mokonzi oyo ya Sassou. Angona kena ko reconnaître mokonzi ya Sassou. Wana maintenant d'après Guy Brice Parfait Kolela wana biso sikoyo tozali na libanda Guy Mafimba biso tozali na libanda tozo tala bino na mosika tozo tala bino nyonso mais bino kuna na kati kuna bino bozali concentré na bino moko nani parce que c'est là qui sauf qui peut moni mais de l'ongala ko pesa yo analyse nanga c'est-à-dire Guy Brice Parfait Kolela pona ye Jean-Marie Michel Mokoko ayaka ki te pona ko pesa IDC frocade ma papo ayaka ki pona ko sala récupération politique. Alobi soki pe ezali ye muta ko zwango ye pa ko zwango te vaut mieux ça soit zwango kaka. Angona ya kende ko reconnaître maintenant Sassou Nguesso. Bon. Okombi salisa. Okombi salisa kende ko bata masoki wa bikuna wa ko luka ete ba iko kanga ye. Tango bakangi Okombi salisa. Okombi salisa azui ba avocat. Maintenant apesi Okombi salisa mikroti loba. Loba makamango ndenge ezali laki. Okombi salisa na monoko na ye moko alobi que ngai parrain na ngai ezali Sassou Nguesso. Donc même bino ba avocat oyo boko ye na bino makambo te. Ba avocat basilika ki non? Ba telemi bake. Ba finalement yo ko ningo sala na biso ti. Wana soko ezali parrain na yo. Maintenant yo ko benga biso pona ni. Ba avocat ba telemi bake na bango. Donc ça veut dire que Okombi salisa tang bakangi ye pas reconnaître Sassou kazali parrain na ye. Ezali kaka Parfait Kolela muta reconnaître te même Okombi salisa iko reconnaître. Bon, maintenant sikoyo bayi ko kanga sikoyo Jean-Marie Michel Mokoko. Tango bakangi Jean-Marie Michel Mokoko ba pesi micro non? Est-ce qu'alobaki? Alobaki te. Alobaki te. C'est qu'azali mota pouvoir wana. Azali mota Sassou Londres. Ako akenda ki mosala kuna na RCA na kombo ya Sassou Londres mais na kombo ya Congo te na kombo ya Sassou Londres mboka ya Sassou. Maintenant tango bakangi mbwala ngate mbwala alobini
na procès wana ya zoloba nini alobi ngai nakende kotala sasu nalobi na sasu ko yo ozali mwene nga mpe nazali mwene alo bimisa biloko na yo ya mwene nga mpe nabimisa oyo ya ngai ya mwene bon totala na kati ya miso face à face fara alobi yango est-ce que ye ngate mbwala asalaka esu na sasu non maintenant dabira ntango batuni dabira alobi ko ngai moto nasali système oyo ngai balenga bato nyonso tu na kati ya système oyo elingi koloba nini elingi koloba république ezalaka te moto asali système ya sasu londres azoloba ko ngai moto nasali système ya sasu londres oyo me na bimi parce que ngai naza franc maçon te bino bozala franc maçon donc ye maintenant ayi koloba na bato mokili mobimba baboni na kati ya procès que république du congo ne basala yango te wana sikoyo dabira moto azoloba alobi bino bominga bato bozolianga bato alors que nga moto nasali système oyo donc nga nabimi na kati ya système oyo e soki bino pousse nga naloba nakoloba bango bayi koloba na ye te koloba makambo ya leta te koloba te ikoloba makambo ya sasu londres te omoni bien que république du congo nani batikala kosala yango te baargument na ngai ezali bien clair république du congo batikala kosala yango te parce que ngai nazokende basymbole il faut baexplike bato que vert jaune rouge oyo elingi koloba nini oyo idc frocade il faut expliquer bato oyo elingi koloba nini est-ce que idc frocade ememaka bacouleur nango to ememaka te ememaka bacouleur nango Jean-Marie Michel Mokoko amemaki bacouleur na ye mosusu akoexplike bato bacouleur ne wana elingi koloba nini okombisa lisa amemaki oyo aye kinumbi akangi bato nyonso tout donc pendant que awa nazoloba na Guy Mafimba pendant que bino bozosala changement ya constitution kinumbi azokanga Congo kinumbi Kiambungu Joseph la chaîne azokanga Congo pendant que bazosala constitution baoyosa changement ya constitution bango basi bakangaka déjà Congo donc basala na bakisi maintenant bakocomprendre échec ewuti wapi mais parce que ezali na bato ya sibiti ya bato ya lekumu oyo bakangaka déjà Congo maintenant ezali pe nalegane na John Mathias aloba nini John Mathias aloba bu Guy Mafimba il faut oluka video oyo John Mathias alobi oh mais bano oyo parce que nalobaka toujours que ezali na génération oyo bayeba bacolon bagénération yango nga na benga bango bacolon noir maintenant bango na génération oyo ya sikoyo ezoyokana te or bakokombisa lisa na Guy Brice Parfait Kolela bayebisa na John Mathias que mindele baza na nsima na biso ango wana John Mathias batelema or ntango bazosala meeting tout ça là ye ayi comprendre John Mathias ayi comprendre que me bano bazokosa biso me banani baza na nsima na bango bato baza te oyo baza na nsima na bango bango bakosaki John Mathias que telema mindele déjà baza na nsima na biso mindele bazalaki te donc ndenge bango bakosaki John Mathias que mindele bazalaki oyo mindele bazalaki te John Mathias ntango ayi kodécouvrir yango ayi koloba non Guy Brice Parfait Kolela ntango ayi kodécouvrir que mais Jean-Marie Michel Mokoko ezalaki a récupération bango baninga kosala yango na esimbaki te mais donc bino bokanisaki nini bato bazokanisa nini parce que awa boye na makambo oyo ya changement ya constitution oyo ni oyo bato esengeli bacomprendre bien ndenge nini Congo efonctionnaka Sassou Nguesso ye moko awuti koloba yango awa na baveu awa alobi nini alobi ke mwana azalaka ya mama
moi nazalaka ya président te. Et ceux qui m'ont à comprendre histoire te ako répéter histoire wana eza ba citation oyo ya ba philosophe oyo bango bakamata batia na kati ya discours na bango eza ya bango te. Maintenant ayi koloba ke soki ba éléphant na ba éléphant bazobunda ezali matiti na ba nzete moto ekomona pasi. Soki ba hippopotame na ba hippopotame bazobunda ezali matiti na ba nzete moto ezomona pasi. Est-ce que azali clair to azali clair te azali clair? Est-ce que Congo basi basala ngo nene basala ngo te? Alobi que biso tosi tobunda déjà bituma na ba bato ya Pascal Isuba ba Nibolande ba Nibolek toso bunda dia bituma. Alors soki bino bolingi to reprendre su bituma ngo to reprendre ni yango yazolo ba kata discours na ye. Mais bato ba kokufa ezali bino. Bomoni que bango bazali kuna ezali pona yote. Ezali parce que bango wela ke eloko mususu eloko ngo ezali ni bakisi na bango. Bon, maintenant so bango wela bakisi te. Pona nini nya Joseph Kinumbi oya azali tati wata. Oya kanga bato na kati ya la mer kuna. Pona nini maintenant akombi ko loba ke ngana sina deli trop. Bino pe bokomi kana ruine ngana na bimi na kati ya ba nomination na bino. Pona nini? Soki kuna ezaka na sasu Londres so basaka sasu Londres. Mais parce que yebi bakosiye. Balobi na ye que Kinumbi Kiambungu yo tati wata biso to komo sala changement à constitution. Yo lobini ya lobi que ngana kokanga Congo mobimba ya kangi Congo mobimba. Ale basali sikoyo changement à constitution wana référendum elekani. Maintenant basali sikoyo élection bango balekani. Ba pesi poste na ye. Et ça clair. Est-ce que na kati ya Congo wana ezali na ba tribu oyo bunda naka entre rango? Non. Entre bango. Non, ezali te. Même ndoki yo bango basomaka wana pona basani ezali pona kokenda ko garder ke et pas bango ba timolaka pétrole kuna et pas bango timolaka or, diamant, coltan, biloko na bango. Donc ils a pas la population te. Maintenant, ceux qui battent bazo koka, ko sala ba analyste, ba koka ko décrypter te. Mais ali forte ngate. Ceux qui battent ba kamati ba kisi na bango, ba ko pe se pas sa sungeso. Mais ali forte ya Clarisse quoi la te. Donc on azali bien clair. Donc ma campagne azali bien clair. Et ceux qui batata ya bato, ba kufa, ba tika bango ba mbongo te, wana ezali bango. Wana ezali bango oyo batambolaka bakendaka toujours na kombo ya batata bato mususu wana ezali bango. C'est-à-dire pona bango tata na ye moko oyo aboti ye azana valeur te. Ezali kaka tata ya moto mususu moto azana valeur. C'est-à-dire ya koko loba na tata nete que papa yaka tokena pe ko tokena pe yozala ozala candidat kuna na élection. Pona nini yo tina ka tata bato musu bakena na candidat à élection. Yo moko ko okenda. Ou bien odi tata na mboke. Omoni? Wana ba mababenga ngo ba malanda ngombe ni oyo Jean-Marie Michel Mokokozolo baba bleu. Maintenant question na ngana zo zongela siko bato nyonso tout. Soki bato oyo ba appuyer que Jean-Marie Michel Mokoko. Soki bazalaka na kati énergie à rejeter. Soki ba rejeter que okombi salisa na Guy Brice Parfait kolela na ba munari te. Ba kamata makamango ba pesa par exemple no kombi salisa. Kasi lelo te soki ba. Kasi Jean-Marie Michel Mokoko azana boloko te. Kasi Jean-Marie Michel Mokoko azana boloko te. Mais bino bozo pousser Jean-Marie Michel Mokoko akenda ko kamata eloko oyo batu mususu babandi.
Maintenant, Guy Mafimba et l'autre yozo yebate que tango bino bozali kuna na Congo, bozo ke na Pointe Noire, bozo ke na Brazzaville, bozo sala, awa siko na kati ya diaspora ezali bitumba. Bato ba komi déjà ko wela ba poste. Angwana yo monaki pare afai mona malobaki que soki ngala ko kota na makambo yo esengeli yo pesa nga note que nga penana nazali porte parole na yo. Angwana senga kandengo wana. Tant que pesi que y a zali porte-parole officiel, bato tout ba yiko mona. Maintenant, yé moko Jean-Marie Michel Mokokope a yaka ko remarquer que mais bato pe bako manipuler yé. Na yo ki bobe baka lobi wana. A lobi que Jean-Marie Michel Mokokope a téléphoné yé a lobi que oui, les alliés démocratie, le meilleur gagne. Parce que il pas y a comprendre que les ana bateau ba manipuler. Il pas beau manipulation. Donc, Gibris parfait collé là, a remarqué que bateau ba manipuler. John Mathias a remarqué que bateau ba manipuler. Mirasa a comprendre que ba manipuler bango, a ko lobasiko na Guy Mafimbani que yo ko lobela kana makambo ya IDC frocade te. IDC frocade taliote. To retirer on a kati ya IDC frocade. Salama kamona yo ndego yo lingi. Tumoni? Donc échec yango wana. Échec oyo bango bago wela nde sasu Londres. Bango bazo wela sasu Londres. République du Congo batika ko sala ngote. Et bango bazo wela sasu Londres pona nini parce que ba kisi na bango ezali kuna. Maintenant yo motozo talanga awabo. Est-ce que yo ba kisi na bino ya famille na bino ezali kuna? Mais yo zo kota makamango oyo yebite. Oh bato ba pesa ba kisi na bango kuna. Bato ba pesa ba famille na bango ba kufa na kati kuna. Bato ba pesa ba bana na bango ba kufa kuna. Ezali likambo ya ba kisi. Ezali likambo ya République du Congo te. Et maintenant wana na tie que oyo ezali Congo bololo. Est-ce que bata AET bako minelo ko na zo lobo? Est-ce que bakoka ko mina Congo bololo? Aspirine oyo bako kokango bakoka te. Bako craquer. Parce que tango bino bozo loba que tozo sala changement de constitution. Mais ça sunge so azana plan A B C azake na kotala kinumbi basi bakanga ki déjà. Donc tango bozo loba que référendum biso to kenate biso to boycotter déjà basi bakanga ki bino déjà. Yango. Maintenant, comme moto na moto azala kati orgueil na ye, moto na moto alingo laksa ke zalinde ye, et bango nyonso bazana banani, bato nyonso nga nazo tango bazaba colon noir. C'est-à-dire bazana kati a complexe que pona bango bazwa mokondi et sengeli bakina ko sa baninga que mindele bazana simana biso. Mais bino ba congolais moto ko kasaka que bino bozana simana bango te, bango ba compter que sur bino te. Bango ba compter que sur mindele o bazana simana bango parce que bango bazaba colon noir. Bazali ba leki ya ba colon mindele wana. Parce que ba dû ba mentalité ya ba colon wana mindele wana yo mona moto akovanda na sima ordinateur pona ko lobela kaka kombo ya sasu. Pona ko lobela kaka parce que akoko lobela kombo ya tata na yete. Akoko lobela kombo ya mama na yete. Non. Parce que ça na kata complexe. Azala kata complexe. Ba colon noir ni bango wana. Donc oyo Congo bololo nazo pesa. Angona nazo le banagi mafimba que lecture yo sali wana ezali bien ngape na pesa yo nga lecture na lobi que soki ndenge bino okenaki na Pointe Noire bato ya Pointe Noire wana ba appuyer kaka bino ba appuyer kaka IDC frocade et lingaki opesa makambo mususu. Ni angona lingi na lobi. Omoni? Or ezana bato oyo lokola bato ya AET mususu o bazo kanisa que bango ni bango mais ezali kamba biso ni biso te ezali kamba orgueil te mais comme bino moko bozali bata AET nyonso tout à l'image ya Sassou Nguesso bozali ka ba colon noir angwana Norbert Dabira ayara ko lobaka bino ba congolais o bokansaka que awa na kati ya Congo ekozana démocratie ngoto
mateli les yeux ezate ekozala te parce que bino boyebi philosophie e Congo te bato ya AET o bakokanisa ke biso tozali ya bato ya AET ngoto bino boyebi philosophie ya Congo te donc stratégie ya Sassou Nguesso na kati ya Sassou Londe eza nini ezali ke nga nazali mwene boyaka na bakisi na bino nyonso ale nga nakamati bakisi na bino nakokanga ngo na kati ya franc-maçonnerie likambo esili maintenant sikoyo ntango ye akangi bakisi wana na kati ya franc-maçonnerie bato ya France balobi nini balobi bima biso na kati ya franc-maçonnerie parce que yo yiya boyi na bakisi franc-maçonnerie elobi na Sassou Nguesso ke yo yiya boyi na bakisi biso tozali franc-maçonnerie bakisi te maintenant nani asalaka ana bamikuwa bato kuna na kati ya lopulu kuna eza ntumi donc Jacques Sokuya asa aloba Lufola Nkandi Jacques asa aloba epa bacharnier ezali omoni donc République du Congo neni batikala kosala yango te donc bolela bakisi na bino o bino bokende kopesa kuna bino mutu bozanga batata bozala batata te yango na ye Sassou alobi ke nga naza tata na bino te bolanda bamama na bino mais soki yo so opesaki deja mama na okuna balia omoni ke okomi nini okomi ka yembele donc bandoki ya Congo babimi na polele babimi na poisa bacolon noir babimi na polele babimi na poisa baloba bato vérité que biso tolandaka bakisi na biso oyo bakanga kuna na kati ya franc-maçonnerie